C'est la nuit de l'exaucement. Parle. Ramachandele. Mababakasaka. Kike. Ekataka. Akapia Saka. Kamsuya Balekem. Iwana Balekem. Iwana Balekem. Deskele. Des photos. Des photos. Akobondela na kokila ye, akolela na losambo, kina sali angote, Mungu na kokyo surprendre ngai, akolala bafeye atana lembi, akobondela ye na kobondela, kina sali angote, sanga mabe kokyo ye langai, akobondela kina sali angotie bambuna bakokyo seka ngai ekokyo bebela ngai kokyo indela ngai ekokyo sambwela ngai ekokyo bebela ngai nakobondela nasali angotie famille kokyo bebela ngai nakobondela kinasali angotie bana bakokyo kufa ngai nakobondela Priez pour la montagne de ce samedi. Que la gloire de Dieu soit au rendez-vous. C'est lui qui tue par l'épée mourra par. Ce jour, je vais vous dire, Abi oyo pour mon épée,
bobo me pe na épée. Mais ceux qui bandeko mibale ba obumi. Bande mibale bazo obumi. Et que ndeko moko abuki muninga. Ndeko abuki muninga, il faut soit muninga wana ya abuki en charge toute la vie. N'est pas Michel Azabo. Soit Bettina na bukani. Makomi elobi na pas Michel boy. Vie ta maman bimatia kota mabele. Pas Michel il faut soit en charge. Si vous voyez le quoi c'est personne na kobuka buka ya Nzambe. Le quoi est mon responsable. Nazaki loba. Le quoi est responsable ya kobuka na yabatu. Le quoi est responsable. Il y a le quoi sont les lisayo. Si quand on a mis de mon lolo reçoit moi charge. Nabandeli. Ya mwana lobaki kwa kiseka malédiction te. Et ça va célibat mususu mudwana simana ngolola. Nabandeli kwa kiseka bandokite. Chômage wana so tali bien mudwana simanzambe. Nabandeli bien. Na lobi eza na biloko musu ezole lisasikoyo. Sokyo donke otali na sima. Okuta Nzambe na bakwan. Ya mwana ekine ya bisobo ye il est écrit. Soki babundi na muninga. Eko buki il faut vivre bima osoye a. Yango shaka bakoki okufa na soni te po lo le sokasa. Na sameli Nzambe. Aswela nga bina yo na charge. Na sakolo na sameli Nzambe. Obinini. Yango moni ti lelo epa ba Yuda. Eza na catégorie ba Yuda. Bapesaka Moïse lokumu koleka Yesu webi. Webi te. Eza pas ba Yuda. Eza na contraire ba Yuda. D'ailleurs ba Yuda en général. Ebele batosaka Mose koleka kutu Yesu. Webi pour anene. Parce que kaka que si lelo Nzambe azakala makambo kosona na bango pour apesaka bango rapport ya autopsie ya Moïse. Tu comprends? Lokola yondo boma bango. Il faut à chaque fois, au bon d'ici la cabango réputation, relation, pour au bon moment tout n'a pas. Nangina lako, Nzamba ako bon d'ici ba makambu, bon l'engeni on son Nzambe, ba kutu Nzambe, non yebiso yaya, ka papa Michel a tout à l'heure, ako solo la yemoko. So talinga bien, oh constatez moi si mon royaume soit sali bolam. Mais la micro-relais qui s'était condamné par le médecin. Alléluia. So baloba que maman au examen sous pour ta souté. Na raisonné ba 8 ans nanga. Oui bien à 16 ans. Âge moi trouble. Ce qu'on a raisonné ba 16 ans nanga yi. Dodo kamba so consacré na mon sakoli na 16 ans. Si on a comme un amour 23 ans, on a un Liban, vous avez payé ça la mangue avant. Une année, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les femmes qui sont au foyer savent la douleur de ça. Mais les Sili, ce qu'on va toujours raisonner. Si nous sommes là, nous diagnostic à Minga Balobi, nous constater sa béance à col. Ceux qui va miloni ba kuti kuna libumu mais ba biloko abongo esale ma mingi pa ba so ba avorter mingi so ba che ba mama ben maman o chama ben nga mobali moko kana ebi na vita to suko diagnostic wana uti o biso ko na mo vie privée mo bo inde ko sala mais ce qu'on a conscience na ba kinzambe na ngai Mobile n'a atali rapport médical. Abisso na balagonde mais au compliqué na mutu. N'abi si un problème te. Tika via au gérer. N'abi si tika via au gérer. Ya. N'ocho yembele ka tombo mananwa. No ga taf. Abo kya nga mwelo na nga ya bien. Pas Michel Chourana Benginga. N'est-ce pas bon mon soloté. N'est-ce pas mon soloté. Et là que moi si moi Yesu asali bo. Nangina la kona kombo Yesu. Soki lola ya moko. Et
eza odeur ya bama ya misu soki lola yango moko eza odeur ya basoko nyonso okuta nango na vie na oya biso yesu azaka responsable ozwango en charge. Et je finis par ici parce que je disais qu'on parle.